ngai moko nakatiana kwa likombi susi ebakinga na limbe etinga na motema mondiololo nga nalukaka mpongi ngutu nyonso mpe nazwaka te nakokaka te kokanga liso uta okenda emi ya bolingo kimia ya nzoto mpe ya molimo ngai wayo anabungisa ye elili na yo nseko na miso ekoleka mpe kozonga souvenir nyoko libongo lokola soda oyo balongoli ye mpete nawe na molimo sheri awanga nazangi yo nga na nyokwami ye bolingo na yo etinga singa na kingo soki boleki kuna bokumbelani ye nsango boyebisa ete nga nakomi pene ya liwa se ye nde akoki kobikisanga. À la République. L'idée histoire azalaki na relation na ye ya joueur, azalaki na copain na ye ya joueur, aza pe na mbongo ebele. Avant kuta bande kobomba mobali na ye, bande oninga mpe bato bayeba. Mais du coup ka boye nde ezalaka matalana, akobomba pe mobali na ye te tema makambo ezokende sérieux. Makambo eke sérieux bino nakobomba su te fono na affiché. Po ba fille pe bakoma bomba mbana ba po hotel na mobali amonaka te. Mobali oyo nakoko affiché na lakisi eboye ekomi o lobi suto panzani na yo l'accession mususu na un peu moins sérieuse abande pe ko bomba mele amoi makambo komi sérieuse amoi makambo komi sérieuse nda yo bimisa mobali na ya za joueur et tout makambo ko mo kini na normal à présenter mobali pas présenter moi si na famille na ye ndenge ezala kaka famille pe basipe na moi si mais makambo oyo yeke olikaka ya divorce ya papa bango mama na ye mwana biso nyonso monaki ke mwana azwi part ya mama asepe na comportement oyo papa asalaki te ke aboyi mama bango mpo akende ozwa mwana mosala na ye ye azwaki part ya mama azwi part ya mama bango bamakambo bajeton eke ezongi bajeton eke ezongi mwana mpo amona yango plaisir tira obokani balibanga na molili na ye ndenge ezalaka. Or que la belle famille n'est pas de sepela na wote. La belle famille ba sepela na wote ba bino. Moi na biso ko bala, moi c'est impolite. Moi si o banga kutu papa na emote o abote bimise na mokili. Biso suko on sa na biso ni soki de papa na emoko o banga ete bongo biso ba tumususu. Famille mobile pe ba s'imposer na ndingi na mama bino. Moi na biso o bala mona oyo te mobile pe ka ne bolingo ezalaka. Abondeli bapara na ye akei libolingo ke amoi mo tabite bapara ba banzamba c'est so bo pixara de likambo bo poza normal peut-être papa na ye moko a manqué ba respect bongo sko ya ngai ezandenge nini mobile pe atiki relation ba boya nina di distoni nyonso wana po nini barando ezaki ya makambo ya famille belle-mère nae na beau-père ne fa ki ba comprendre que eza makambo ya famille babo mamoto ba tia na sema bango balobi ke moi ba ko bala moi si impolite siko ye pe papa répondre ndenge mo ya ba papa ka ndenge ki mukolo bi ba kita ba mata aza mwana yo tikala ka mwana yi ki soit problème ndenge ni est-ce que belle famille ba na raison.
moko na katiana kwa likombi susi telefone mboka mama Gina kita muke wana kanda problème nini nazana kanda ya problème te parce que tant naloki la sœur azoloba makambo ya ndaza koleka tant nayoki mstron c'est ma sœur. Ah, ok. Yonde mama Gina o bagangelaki yoti yonde jija gangelenga panani oui zanga Gina ngayeyo nani mtagangelenga kaya bibia ya biso toloba oto yoki ya kosila mana okosikia biso te biso to ebina biso yote to apena problème na otena ndeko no ngape na bibino te mais quand même tellement boza ba congolais toloba lingala to se comprendre c'est ça abi makam na bino biso to ebite sebo yamba pede na ndako te sepe mades biso to ngote ba mamna note donc kanda wana sikela nde mutu boyambaki sebo yamba kete biso to ana problème na ote to ebi vi na bino te to yebi penza te kosilika na ote ya ona ba ke kanda wana pe akita siliki pas garçon na boyambaki po biso to yebi na biso yote poso siliki ba chino na ngape ba bato mitu ba osiliki koma lokwa mambo biso na mno ok biso to ana problème na yote to ana problème na ndeko na ote ngam na beti di solo o jeje eki otonga bino na kanga kombo no Gina parce que grande sœur na mona tata mwasi na ya Gina akufa donc kombo na okubo sa na onte agangela ki yo sepe po botonga ki na téléphone bilo mwa bongo abete la ndenga ngam na beti di solo po na munye mwa mabena yebise ki na ndoboyo ya mbona ndaku na nga agangela kinga yo kay wana selon ye na yebise na ndoboyo ya mbona ndaku na nga po bato ba yamba yo otonga ba na téléphone na nga yango na moni ke na komena nga ko binisa biniso po de na comprendre ki o mona mabe po yo moko lobi ke benga ba beti yo obenga Karine Zola nga hotel na ki na Paris na biso zela na rappeler ma po benga hotel Karine c'est bon ndeko na nga moko mwasi azwinga eleki mikolo lobi nango Gina nga azwi appel peut-être est-ce que ba bengi kuna azwi appel normal mami fako tika ngana chaka voice atambu kwa yo ka mama Gina Gina biso sans problème na mboka chana siyuka on comprend même maman donc aloba na zelo hotel ngam na seki na ko do na seki kuna na mbote na zela après ko rappeler nga na yambite na kuti voice merci ndeko nga moko yaki ozwanga na motuka eleki ata ba 4 jours ka to solo la makambo mususu to sololi na kuta ki appel manqué eleki après mon komsunda yo benga nga isinga omoni appel manqué wana nazaki kute pa ndeko nga ona ngena présenter oye oyambaki te nga pe nasi pas de problème et c'est eleki nango ote na ngena présenter oye aba fi basaba kinduma na bangola na bani ndako bana mundele asaba vi wawe avandisa vite akoma lokwa mutu edeba alinga ka kolinga ba mibali alinga mobali mako boye mobali ngona mwana ne banda yo kana te a voyager kenda soki Afrika tika mobali na mwana mobali na sima abomela ye mwana jeune garçon ya mukolo kutu azaka na mwana moya autiste na ndaku bomona kina internet azobina binazo sika wana aopesa batu image mo boye mais en vie normale alela kaka nga kutu na bisi tindela nga photo na ye parce que non ye ba yete après lobi na nga lobi kutu ndenga lela nga na bisi nga amendengo beti liso déjà akufela mwana ya mwana za ya muki aza ya mukolo oyo kaka pasi c'est normal ata soki ndengo lobi asikosa ba na internet ko sika après lelaka peut-être un mutu alinga bat ba vie na été biso ba msuso to tanda na biso ba vie na biso na ba internet mais batu musu balinga ma bango bimate et puis ko perdre mwana ya eloko teke mutu obanda ke alela tout le temps et aseka tout le temps donc soki aleli mais le quoi l'extrata na ina ko seka c'est que c'est bon wana ngape na bana ngaka normal po ya lokwa bo tonga mutu mais mutu ona ebiete mais quand même non talisé que oyo soki fiana lelaka eza normal po ngana ngana hypocrite na bi eza normal parce que o a perdu et a mwana na ye kutana mwana kizingi bo mutu asenga rate ok babilo na bomba sima bangola mami aningi saka penza mbongo kolinga te andobi maso epezela atanga komba mukonzi moko boy soki mukonzi moko boy siko so ba secrétaire na to batuka ya nini ya groupe na ya ekiri ya mukonzi ngo ndi azaka mbali naye asakana na mbongo bakobina na ezala kindumba ya zaka so akoti bwata mataka nzeta muselu na talo uti likolo mi bambi na se pa nga na bi ya niveau wana nde yo nga présenter ngai nga lingana ngai su ba fite ba fi des problèmes mutu déjà bina ka banzeta muselu na ba boîte bongo o kasite bango pe abi kiri ba ya na biso boye nga bi o ya na odo kaza su mukolo lisusu o nga bi jiji sila misanga wana na lingi na nga relation wana ti eleki na ngope
après quand ndenge ando beti na mona oswaka na bato na nga groupe tozosala bastratégie mpona mambo afere toluka bagoloise tosala promotion boyeboye bayaka bisanga mami tokomela kutu fi yango mpo nga tiktok nanga tosalela yango bato ebele bachinoise ebele mami tokomela fi yango opo epa binanga banzembo afere nga bi abo bokomela keni oyo te tokomela ye na tiktok no jar kanis kari mokonzi ke tokomeli eke soki mpo tobandoswana mpona stratégie ya ndule nga mpe na calcule kutu te nga na bi jésus kutu yangaki apresente nga ye me tala kutu alobai na nga boyeboye mpona fi yango e na linga na nga baprome te nga na kabwana na nga deya na bafi nazwa kimia nakoka lisu makambo te nde ere ye jiji aye abandi kofinga nga yango nayebisi nga bi jiji yo mo bato basunga o ere ozwi likambo ozwa problème ozangi place olala babeti yo na paris yo moko loba mwa mwasi na ye ozosoi na voiture na butu achao na ndako na ye obenganga kutu mami nasalaki live mo nasalaki tiktok mo nakumisaki yo nazalaki na ndako na ye nayebisi yo natalaki te me moto ayamba obongo otonga yo finga yo kanisa ndo bandaka koya belgique nga na okoyo yambo epananga yo kutu obenga ye yaya bouta na so bamboka so ewapa boyebani oyebi mpe vi na ye kasimba bambongo me osokolaka ye siko nga Karine kande bato bayebi nga etula kisita sans papier sans adresse mambu nyonso ti oyaka belgique ere nyonso kobenga nga mami na belgique nakosake kana na france naza boyi naza te mpo nalinga te mpo namona deyeke omutu nakosanga nao te donc nga mutu nabeti lisolo wana mpo nalakisa ye jiji ke mambo wana nayebi yango te après ayebisanga ke ere azalaki epa ndeko nango soit diza bino ya yutaka libanda azongi na abimanga na butu azongi na tongo alali na salon bino boyebe ete bino na telefone bozotonga ye sikoyo ere ayoki esalaki epasi azalaki choke malgré ndeko na yo wana abengaki apekisi eke jiji limbisanga nabenga ye bango ye akoka ekokanga motema te aluka na tiktok oyo asala obi na luka kutu kamarane moko moye jina ye kutu base bakoma bandeko so ya ndeni na sokola jina ngo ere obi jina soki Ginette nga kutu na yebisi kombo wana nakanisi mwana ta mwasi na nga ya Ginette na biso abi ona sokola kenga ona yebisi bebe bwakisa mutu so asasali yo malamu bwakisa na okolanda te abitala neti nga naki ngana nani tosala donc ndenga lobi kagangela yenga na sola na eboye te tinda longwa na ndako wa ana na sola na eboye te agangela ngai te asalanga elo problème kaka nde lo na ngi na lobandi ndeko tantine s'il te plaît oyo lobi oza na bavoice ya bo oyo et surtout na baréseaux sociaux elo nde na mati mpona yebisa bino ka si vous oyo s'il vous plaît vraiment ndeti jiji abimi na ye pomba aye koloba makambo oyo kutu eza bongo te na aye koloba toki je suis là juste pour nous supplier bino so bino ko bimisaka kombo na ye ok jiji yaki koloba aloba ya solo aloba ya lokuta wana etalika ye mais bino en tout cas boaba ndeko nanga toloba normalement to se comprendre obimisaka kombo na ye po eza bien te na ba réseaux sociaux kotanga kombo na ye na makambo moko boye jiji asali boye na en tout cas bo excusez vraiment te problème te mama te merci mboka soza ba voice yango supprimant na biso Elle est ma petite.